Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Mbote mingi na bino balandi ya masolo ya kine na kati ya site na bino Congo check check o ya yemo comme boss Sibu Mutombo. Mbote na esika zwami mbote pe na bande konyo surtout là je profite aussi à dire bonjour à Hérité Mutombo fi check check. Je dis aussi bonjour à Clay Ngonda na kati ya Bundes mbote na est vraiment ebelé. Boyebi bien masolo ya kine ça el rabino toujours ba réalité. Masolo ya kine ebete la rabino ba vie sociale ya bato masolo ya kin e black sakabino ba passion bato bazala kanango kasi pona lelo tozana kamoko vraiment kawana esenga bino bosunga kawana esenga bino bandeko na biso boza partout dans le monde ozala na États-Unis nazala na France ozala na Belgique nazala na Afrique du Sud nazala na Angola ozala wapi boyebi wana ekomi kosenga bino nde bosunga ndeka ezalaka sans plus tarder. Je sais pas si Metitima il est ensemble avec moi akoki kofungola ngai poto eba invité na biso ya lelo eza vraiment nani. Bonjour maman. Bonjour. Okopesanga kombo no? Ndala. Maman Ndala. Maman Ndala tongi toyeba vie peut-être ya ndeko na biso bala zobela poto pona ki bongo ba appel na yo biso Congo check check tozala kana pona ko soutenir bandeko na biso. Tozala poso toyeba maladie yango bandaki ndenge ni. Malade bandaki eka na sali bumu ko sala ba fièvre zo kanisi ndeza ba kifoidi na malaria. Orkende azoyoka na stakata le bumu na ye bakakaki ye fwa na yende eza ya kuvimba. Fwa na eza kuvimba wane lobi docteur. Docteur mutalobi. Siko par rapport ndenga zobela wana mama siko bozo sala ndenge nini bozna mbongo bozo sala se ba traitement zo uta wapi ndenge nini mike mpe ko espèce de explication bambongo kaka ko defa bambongo kaka pa ya bato ngona tozo zusa ina le traitement siko awa siko tozo luka siko bambongo po to sombele bakisi. Mama papa za wapikas tozala papa te papa kufa papa na bango kufa vivre mama veva. Siko yonde bovanda kana na sunga ka bio pona kolia sunga ngaka mwana ngo ya zobela wana kaka yende mutasunga ngai melokola siko ya zobela moye penze zate penza. Bon ndenge siko ekomi ke no azana maladie ya foi ezo senga nini? Ezo senga kaka mbongo kaka. Ezo senga mbongo bakota lisusu ba radio. Komi ko lukande kota radio. Bandeko balandi ya Congo check check na masolo ya kino likambo eza vraiment likambo bino il faut bosunga ezo senga vraiment ba aide na bino ndenge bo misana bo makolo ko sunga ba oyo balika kepa na biso na sepela kande bo saka mais si ensemble avec moi et mes titim à l'hôpital de Tambola qui vraiment équipe nyonso ya Congo check check to utaki bongo hôpital mais titi makoki ko lancer biso bongo ba image ndeko mobali boso mona ka oto kuta nango wana bomoni ndenge ndeko mobali aza ko bela bomoni façon avandi so senga ba aide na bino bandeko na ngai so senga bino nde fubo kitisa ba 100 francs na bino wana poye azwa traitement azana lisungite aza loboko moko oyo bandai kosunga mama veve o avandi pembe na ngai ndenga lali wana toyebi te traitement ya lelo kozongo ndenge nini traitement ya lobi kozongo ndenge nini tant que yende mutazaki un grand frère dans la famille abimisaka 100 francs pour maman na yalia abimisaka 100 francs pour bandeko na yebalia na mwa bisala sa na mike sala pour famille na vivre mais non ye wana ndelo na hôpital azobi la maladie eza vraiment malade sérieux et so senga traitement baka social eza tellement ebelé dans hôpital yango to komi kuna to kuti batu bazana ba koma na hôpital yango soin malonga ezate to kuti batu bazana ba maladie ya makasi traitement malonga ezate ba docteur kutu bazo kipe na bango pe kutu te ba docteur ma bazo kipe na bango te batiki moto azana comment bunda na souffle komi na suka mais batiki na bango ebongo mais to lingite comme ezalaka ya ndeko na son mobile to lingite comme makande ko na son mobile pour que e comme makande ko na son mobilité ezo senga bino nde bosunga. En tout cas je suis toujours avec maman mais titima tout ça toujours na maman to so na maman
siko yo etake mama ozosenga nini siko sikoyo ngai nazoluka lisungi nazoluka mbongo mpo nasalisa ye ozoluka mbongo mpo basalisa ye docteur alobaki mbongo yango combien nazoluka natala mbongo ba 300 sikoyo kokomona ndenge tokei $300 wa pamba $300 kaka nde moto ezozanga mpo ndeko na biso azwa traitement po okende mama lobi $300 kaka mama sikoyo soki lelo vraiment basali bapesi $300 wana oza sir moto mamona na pesi na $300 wana oza sir ke ndeko na biso azwa traitement bien ozwa traitement bien penza mama oza koloni naza moyanzi soki okoki kolelela bandeko no nyonso to ya bayanzi oyo baza libanda mboka na monoko na bino ekosala mwa bien meka mpe koloba na monoko na bino nayebi ya monoko na biso te mama yebi na ye te mama aza lokola metitima bayebi na bango minoko na bango te soni na bango me soni te mpo tozaka biso nyonso to bacongolais me tosengi na bayanzi nyonso to ozala mwana ya kiwapi wana nyonso tu muyanzi nyonso tu mwana bakata mwana kintoi mwana basima ndimba tosengi na bino nde vraiment pe botala ka ndeko na bino botala maka ndeko na bino tosengi ka na bango moko te tosengi pe na bakongolais nyonso ko ezaka na biso comprendre ngo isa vraiment pasi na biso nyonso tu bakongolais pasi nyonso tu ekokoyela congolais za pasi ya congolais nyonso tu ndeko azaka ka ye moko loboko moko asungaka mama ne je pense bomoni âge mama ne ya komi nango soki lelo ya zaka na hôpital wana mama ne ya kosuka ndenge ni bomoni vraiment âge mama ne ya komi nango azaka loboko moko oyo vraiment ye aza wana po alesa mama ne aza wana po mama ne alata liputa te nzulukable azalaka wana po mama ne amela kisi mais sikoyo mama ne ye nde mwana komi kobele sa siko pona na sungai muto sungai vraiment azate soki bobengi biso pona aide na bino po numéro na biso zala na ka affiché wana bomona numéro na biso wana ka affiché soki bobengi biso na numéro na biso tokoya tozui eloko oyo ozala na besoin ko aider mutu o kopesa tokiti nango ti place mutu azali tosaleli o deuxième vidéo ndenge tozopesa eloko wana kaka nde to mesana kosala soki po moni ke yo moko ndoza na besoin ya kokoma ti na hôpital place ndeko na biso azali po yo moko ndo pesa obengi biso ka na numéro na biso za affiché wana tokoya tozui yo esika yo zali to memi yo ti na hôpital place ndeko na biso azali ofuti na ba frais ndeko na biso azala ngo posa pas za traitement pour le moment batangi na $300 oyo kota na matonge wana meli bière $300 oyo kota na kuna restaurant pour lia biloko mais $300 wana ezozanga po ndeko na congolais azwa traitement mais $300 wana kaka oyo kendaka nango po osamize nango osala nango ba olia nango mela nango bière osala nango soki ndenge ni mais $300 wana kaka yango nde muto ezo manquer po frère na yo congolais azwa traitement ya malonga tosengi ba aide na bino tozana posa liloba ya suka po na mokolo ya lelo ya mama po tokozonga lisusu tokobandaka toujours koleka toyeba ndeko na biso maladi yango ezokende ndenge nini toluka mwa liloba ne ya suka siko mama bozovanda ndenge nini bovandaka place na bino moko lopango na bino moko bia place kofutela awa tofutelaka bofutelaka kaka ye mutu afutela bino ndako yango kaka ye kaka ye mutu afutela bino ndako yango mama ndako yango soki bofuta yango na combien tofutelaka 80 bofutelaka $80 oyoki mama aza même pas la place à kovanda oui Nicolas que sous moi na ndenge aza sous na hôpital bon c'est que mama aza vraiment na handicap moto ebité pour fin du mois ngo ezokoma déjà les 30 bakolo mapango batelemaka prendre bandeko na ngai le 27 le 28 le 25 le 29 locataire akoma akolota ko lopango le 30 bientôt là donc le pango yo zambongo ne mama siko to comme ko kena suka na biso vraiment tongi to yeba mama olala ndenge ni olala place nini olala na salon olala na mbeto ndenge nini tongi to yeba mama muke olala kaka na salon kaka olala na salon bana papa kufa ala kaka na salon ndiko na biso azobela sana bana boni azana bana mibale ya mbula ni 3 ans no ya 1 année
donc ndeko na biso aza biso mpe na bana mibale se koyini kolakisaki aza mpe na mwasi bozo comprendre vraiment bandeko na nga ka oyo ndenge eza mpasi makasi eza mapasi mama sikoyo toningi toyeba liloba no ya suka lelela mwa bandeko no na mawa nyonso tu senga bango lisungi nga na koloba na nga mpona nanga mopandi sango nga na koloba na nga mpona nanga mwana mosala na bino esengaka keno ifo naloba mpo aide la yo Congo tek eza na kaka mpona koservir bino bozwa aide mais parole na yo oyo ekoshoke mpe bato kotinda moto ekotuta moto na motema ayoka pasi na yo ya bomama ezala mpe malamu mingi meka mpe koloba tala kamera na nga face loba mwa liloba moko liloba nini oloba bosunga nga na mono ka oyo naokoka te na ndeko te moto osunga nga eza kaka bino bandeko ndenge nazali awa moto akosunga nga aza te moto aza kosunga nga mwana ndenge azobela wana sikoyo ndenge naza boye naza na eloko moko te naza mwasi na vevre natikala kaka boye kaka moto akosunga nga aza te nasuki kaka wana. Merci na bino bandeko balandi ya Congo tek. Marceline, bonjour. Bonjour, maman Lauriane. Bonio. Naza malamu kama wa maman na uti omona. Marceline, par rapport ya kango ndenge to bandi no banda na hôpital, ndenge to kompe awa na famille, yo somona ndenge nini? To pozo senga bandeko no nyonso to bazali banda nini? Batu bazali banda koto bakoki komona mais nga voir même to commis sur le terrain na koki okota na hôpital te ça m'a fait très mal de voir les gens souffrir bamso balali na se ba négliger bango pour ni mambambo on a vu que na mona suma mesi kazali donc et ça n'a vraiment pas si mingi donc ba bandeko bosunga numéro ya Congo tek eza wana bosunga bino mo bozo mona vie sociale à batu ndenge ezozala totala biso tolala bien mais ok place muso kuti to bo fana difficulté donc bosunga et ça biso bien. Marceline, par rapport ya ba émission Congo tek ezosala ndeti comme exemple masolo ya kino batu muso bazo benga bazo ninga ba négliger ngoto pe bazo décourager batu que bo continuer ngoto bazo décourager ngana yo otoza comme ba service na bango bazo décourager biso mais yo sikoyo eta que service pe ya bango ya koluka wezo la bango ba vie sociale bato zo mona ndengeni to pe olobini. Ne vous découragez pas surtout pour eza makambo to benga ngo télé réalité makambo tozo lakisa o eza lukuta te bo aider de ba aide na bino ko koma tie pa bato baleli bino o eza Congo réalité to ko sarate soki ba aide na bino to ko lakisa bino ba image tina ndenge to ya ko permettre yango na batu oyo baza na problème bo aider o eza Congo tek to sala ka ba aventure te eza mambo solo. Merci beaucoup Marceline, nous autant un bel été parce que nous avons posé à 2 ou 3 paroles non de l'Olioana. Merci Nabino Nyo surtout balandi à Congo tek na pesi bino merci de balandi émission au na ebike tambo ta l'émission au bozo cap ma passe na ebike tango bozo mona image oyo bokolela parce que bokolela pourquoi pour bozo mona ba yo za bien zo lia bien mais ça là ba oyo dans la vie. Et ça là-bas, tu ne peux pas imaginer. Et ça là-bas, on va souffrir en hôpital. Pourquoi? Parce que Azangi $100. Pourquoi? Parce que Azangi $50. Bah, négliger l'hôpital. Prenez l'exemple de notre frère. Pour Azangi $300, il est négligé dans l'hôpital. Donc, c'est que ça mawa. Dans ça là-bas, on une émission où on peut s'en aller. En tout cas, vous m'avez excusé, nga bafani nanga surtout au boze la mabanga pour l'émission là on peut s'emboter. Pourquoi on peut s'emboter pour monter malangé zoki? Pour monter malangé zotanga makila na kokuta baka o na kuti na hôpital yo. Bolimbisanga pour na boyi ma kopesa bino ambote. Mais na sengi bo aider. Mais na sengi ba soutien na bino et ça la bien ma case. Continuez toujours ya robenga numéro ya Congo tek zawana. Bureau ya Congo tek ko yamba bino. Continuez toujours ya kobenga biso poto ya kozwela bino ba image to kosalela bino toza bala misana bino nde to mesana koloba to koya pe lisusu kolakisa ke non to ekotikela ndeko na biso mobali mbongo ezo manquer pour azwa traitement to koya ka wana pona kosalela bino kasi pona lelonga na bino to suki awa to kutana bongo
Congo Check Check TV Yasibo Mutombo Congo Check Check TV Yasibo Mutombo